Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation, na biso na tongo na lelo poto kota na partage toko bon de la Père éternel to pambolio. Toko misio papa partage ya lelo na maboko na yo. Zala liboso na biso lokola guide na sima na biso lokola mobateli. To bebisi nyonso bokesi na kombo na Yesu Masia. Saint-Esprit en contrôle du début à la fin. Amen. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La méditation na biso na tongo lelo poto ke na partage. Toko kendeka place na to sukaki bongo wapi na Lévitique. Lévitique chapitre 24, Tosukaki na verset 10. Lévitique 24, verset 10. Titre na biso ezali peine. Peine sanctionnant le blasphème et la victoire. Donc, etumbu oyo ebandaki kolandisama soki moto aza ko blasphémer koloba mabe donc vis-à-vis na Nzambe et kosala ba violence. Tokotanga mwa moke. Verset 10. Les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien sortit au milieu des Israélites et se disputa dans les camps avec Israélites. Les fils de la femme israélite blasphémant et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa femme s'appelait Shélomite. Elle était la fille de d'Ibri, de la tribu de Dan. On les mit sous bonne garde jusqu'à ce que Moïse ait de déclarer de ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel dit à Moïse, fais sortir les blasphémateurs du camp, tous ceux qui l'ont entendu passeront leurs mains sur sa tête. Et toutes ensemblées le lapidera. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Celui qui maudit son Dieu supportera les conséquences de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Tout ensemble le lapidera, qu'il soit étranger ou israélite. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Bandeko yo lelo ta mususu okuma koloba maka mususu po otie makambo ya Nzambe meme na humour ozokufa te. Po na nini Yesu Masiya ayaki. Mais à l'époque ezalaki bongo te. À l'époque ezalaki soko lobi komo Nzambe mabe. O blasphémer. Okaniseli Nzambe to lobi li parole moko boye okoki ko adresser na Nzambe ba injure. To ozali mutu moko ya violence, oza mutu moko fo ba lapide yo, ba boma yo. Lelo yo Jésus-Christ ayeli biso pardon. Aye kotia biso réconciliation, apesi biso ka mot d'ordre. Le pardon est une puissance qui libère. Lelo ma nyonso yo salaka. Okoki pe ko confesser. Mais ezate que o salaka mabe na nko. Mais eloko moko balongoli te babi mais soko fingi pe Saint-Esprit. Moto azo blasphémer, azo finga Saint-Esprit lisumu wana eza impardonnable. Or, Saint-Esprit ye moko wana Nzambe. Toza na Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe molimo aza Nzambe moko. Donc voilà. Yo koloba te nga na fingi na nga Saint-Esprit te na fingi Nzambe. Nzambe ye wana molimo santo ye wana Nzambe. Yesu Masiya ye wana Nzambe. Bandeko eza na batu mususu bamonaka violence kitoko. Eza na batu mususu bafingisaka même kombo Nzambe ta mususu pe na ba comportement. Ta mususu na ba comportement na biso toyebaka kofingisa me ta mususu kombo Nzambe. Ta mususu na bizaleli na biso, na ba dur na biso, ba acte na biso. Makambo na biso tosalaka ta mususu omona pe ezo honore Nzambe te. Makambo na biso tosalaka ta mususu ezopesa pe Nzambe lokumu te. Tout ça là. Toyebaka ko se repentir na yango.
toyebaka vraiment kosenga bolimbisi violence. Toko continuer à to sauter ba verset. Toke kaka na Lévitique verset 24. Et Lévitique chapitre 24, toke na verset 21. Celui qui tuera un animal les remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Mutoyo akoboma nyama, akozongisa nyama mosusu, me muto akoboma moto, akozala pini ya mort. Tozomona bandoki bayi kotika kindoki te bazoboma bato. Tozomona pe ba brigand, ba criminel bazoboma bato. Na époque wana ezalaki obomi moto okende prison te, yo pe bakoboma yo, œil pour œil, dent pour dent. Vous Israélites, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse parla aux Israélites. Ils finirent sortir le blasphémateur du camp et le lapideur. Les Israélites, ces fonctionnaires à l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Bandeko, Nzambe mutapesaki ba ordre oyo. Ke yo koki koboma ye netre imete. Mutu asali mine lilingi na Nzambe okoboma ye pona nini? Mutu asala mine lilingi na Nzambe. Eza na batu mususu babomi batu bazopekisa a violence. Ozalaka trop violent ti mukolo mususu okoboma mutu parce que tangu yo oza violent likambo ki okobeta mwana ta mususu ozwi lipapo oyo vise mwana sans le savoir. Eza na bana mususu batikala ba aveugle ta mususu lisu moko emonaka te likolo mama amonaki ta lokoti kaka eloko nyonso amonaki na senga soki na siliki na lokotaka eloko nyonso na bambaka ekota mwana na lisu mwana atikala na défaut ti lelo. Tellement osa violent, tellement osa brutal. Okobeta motu ta mususu mwasi kuna libumu mwasi ayeba kite kokoya nyonso azokoya kokufa nyonso azokufa. Vina mokili eza compliqué. Yango Bible ezopekisa biso kozala violent. Bible ezopekisa biso kotanga komwa Nzambe pamba pamba te. Bible ezopekisa biso ko blasphémer même na Saint-Esprit. Même tikino na moi na lelo. Eza na batu mususu na l'église des noirs bazo paso la Bible. Eza na batu mususu bazo finga Nzambe. Eza na batu mususu bazo finga parole de Dieu. Eza na batu mususu bazo loba mabe. Bazo yeba résultat na ngote. Bazo yeba te makambo nini bango bazo sala. Bible zoba mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tangu yo zangi connaissance. Tangu yo zangi obandaka kokende na voie moko ya diable. Awa Nzamba abisa so moto akoboma moto. Ye pe bakoboma ye. Celui qui tue par le paix mourra par le paix. Tangu yo na buto olingi koluka bato. Olingi kolia misunya bato. Ba un être humain o Nzamba sala armé na ye. O Nzamba sala po ba adoraka ye. Yo pe basuka no ekoki. Yo pe bakolia musuni na yo. Bako forcer olia musuni na omoko omela pe makila na omoko Bible lobi. Yo moto oyo yibaka biloko bato babi mo yibi eza loko bomi moto. Ta musu moto azaki na besoin asala eloko moko munene yo ye. O déstabiliser yo bomi ye. Elingi kolakisa nini? Tangu yo bomi ye wana bomi vi na ye mobimba. Tangu yo teki ndako ya bato ozwi mbongo kimi oke poto baye babimisi bango eza na bato mususu pe bapikaka ba crise wana mama abino yo teka ndako mama abino ayeba te mama abino akoma olala libanda papa na bino bapika crise bakufa po yo ya poto obomi mutu koboma mutu te ezaka kozwi mbeli oyo ocheye mobali na libala yo mobulu to mwasi mobulu na libala oke kozwa sida oyo pesi innocent ta bato aki na ndako innocent ya bato obomi ye kaka kado obomi mutu oyebi koza na maladi na yo docteur asa diagnostika yo ayebi soki oza maladi mibatela oke koluka mutu aza na sida te
oke okontamine maladi mpo bokufa elongo, obomi motu. Paster ozopesa bato baenseignement ya mabe, ozotia poison na kati ya mateya, obomi bato, obomi ba âme na bango, obomi ba corps na bango. Tango yo ozobaka na moto ayaka na église lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, asalaka mosala te, akolia nini, akomela nini, obomi ye. Me moke azozwa ayaka kopesaka yo. Tango yo ozo enseigner bato te bayeba koprie, bayeba kose défendre bango moko, bayaka kaka yo tiaka bango maboko, mokolo yo kozala te. Maladi makasi ezwi bango na mboka bazokende. Leta pe abenga yo réseau eza te. Obomi ye po olakisa ye te. Po na ba intérêt na yo, po na ba sentiment na yo, po yo olingi ke ozwe ebele koleka baninga. Yango moyen olakisi ko prier eza te, moyen olakisi ba tactique ya prière eza te, obomi ye pe. Bible zoba mon peuple périt faute de connaissance. Bible zoba là où le mal abonde, la grâce de Dieu est surabonde. Est-ce que pécherons-nous pour que la grâce de Dieu surabonde? Motuna. Pécherons-nous pour que la grâce de Dieu surabonde? Tokubanda ko péché pour que to sengaka pardon. Nenge na baki liboso. Que Yesu Masi a libiso pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Est-ce qu'il faut to péché kananko pour to senga bolimbisi? Non. Tant que yo péché. Le tata muso nga ko bondo bino bonde akana pokwa okufi okeli felo. To lukaka. Awa nzamba zolobela violence na blasphème. To ebaka ba moni to pronosaka na monoko na biso pona nzambe na biso. To tika violence. Eza pe na basi mususu baza trop violente. Ba violence mususu ezaka na maloba. Maloba oyo loba keke ko boma moninga. Ba critique oyo salaki. Ba insulte oyo fingaki mutu mutake kota souci tia kufi. Maloba na yo mbeli, maloba na yo mbeli. Pe ozo mikumiso bingana na maloba moko mbeli. Gillette soki na lobi ekataka. Naka makasi ya bitumba te me munoko na nga mbeli ndeko. Oza koboma. Babi mutu nyonso akoboma un être humain. Balakisi méthode ni akoboma te me mutu nyonso akoboma un être humain. Akozala pini ye pe akokufa. Donc voilà. Un être humain aza important na miso nzambe. Nzambe akeli mutu na lilingi na ye. Nzambe akeli mutu na ressemblance na ye. Pour que mutu a dominer sur terre awa. Akeli mutu te po azala nyama baboma ye. Akeli mutu po mutu atambola libre. Mais jalousie na yo oza koboma. Jalousie wana tango ekoleka yo. Jalousie osala kaka jalousie na moninga ekoya kotinda yo omibo. Soko moni mutu moko so aza pembeni na yo, jalousie emataka yo. Longwa pembeni na ye. Aza mutu yo koko fréquenter lisusu te, longola e pembeni na yo. So moni mutu azalaka trop jalouse. Longwa pembeni na ye. Po jalousie ebomaka. Songi ebomaka. Yo kaka kotonga. Okoya koloba likambo moko boye epelisi moto bato bakufi. Jalousie. Kozala pe envieux. Envie ebomaka bakoki kotindo kendo boma moto wana tellement envie ya keloko moko soko bomi moto ato kopesa o jeep oyo lukaka. Oke ko bomisa moninga likolo ya envie. Nzamba zo pekisa awa. Un être humain ako mourir kaka do boete. Oko boma un être humain pona ba sentiment na yote. Un être humain azali oyo nzamba keli ne lilingi na ye.
un être humain nzambe akelaki pour à vivre, à salela ye, à adorer ye sur terre. Donc yo oza na droit ya koboma moninga te, nzambe apambola biso.